Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo etali bongo biso ba diaspora congolaise awa na poto pe tokolobela bino lisusu basango oyo ezali koleka kuna na niveau ya Congo Kinshasa pe Congo mobimba koyebisa bino basango ba makambo nini ezali koleka. Yambote bandeko babolingo tozali koyebisa na bino ete ba makambo ya lokuta oyo soi-disant Bishop Élysée na moninga na ye ya moyibi oyo soki soi-disant Pasteur Pascal na ba scénario na bango basalaki oyo bakanisaki ete ndenge basali bongo ezali ete po ete baningisi bana ya poto baningisi mokili sikoyo babanda kotindela bango bambongo ndenge babandaki kosenga bandeko na minute ndenge tozali koloba ete président ya CENI Monsieur Pasteur Ngoy Mulunda asili kopesa deja makambo wana na niveau ya justice. Ndenge ezali wana bandeko bato wana bakose justifier liboso ya la justice pona koyebisa na makambo yo nyonso tu bango balobaki na bato yo bayebisaki bango ete kopu moko ezali na Afrique du Sud bazali koluka bato ke bato baya na bakombo bato nyonso to batangaki na banzi ete bato wana nyonso tu nde justice akozala na besoin na bango po ete bakende kose justifier. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko po mona ete bato bazali bato ya lokuta. Bomoni tango bamiyibi oyo mibale ya Afrique du Sud soi-disant Bishop Élysée na soi-disant Pasteur Pascal ndenge basalaki baje na bango ndenge babimisaki mopepe bandeko eloko ekamwisi biso po ete omona kaka ete bakongole meme bato ya IDPS bazali bato ya lokuta pe miyibi bazali bato ya kolanda te bazali wana mpona kodistraire peuple balingi mboka ekende liboso te. Boyebi eloko nini basali bandeko nakopesa bino kaka exemple moko mpona kolakisa bino ndenge nini bato ya IDPS so bazali koorganize balokuta pe bango moko bayebi balokuta yango ndenge nini bazali kosala wana nyonso bazali koluka ndenge nini ya kofaire soulever peuple mais ekosimba te. Bandeko babolingo bino bomonaki mokolo oyo bato ya IDPS batelemelaka likambo ya serveur balobi ete ifo tomona kaka serveur tolingi ete seni epesa biso termine nani rendez-vous po ete tokende tokota na bureau ya seni tokontrole baserveur. Bomonaki ndenge nini batielaki yango panze likolo. Bomonaki mpe ndenge nini bato ya IDPS bamarshaki liboso ya bureau ya seni bomonaki. Mais po mona ete sine o nzambe alakisi ete bato bazali bato ya lokuta po ete tango lokuta ezali kosalama bayebaka na bango makambo wana ezali lokuta mpona nini. Bomoni makambo oyo bamiyibi o mibale soi-disant Bishop Élysée le Kisimbi
na oyo soi-disant pasteur Pascal bango mibale na ba makambo basalaki ya lokuta oyo balobi tala boye ba bulletin de vote 3 millions ya bulletin de vote ba remplir yango na kombo ya Joseph Kabila bandeko po mona kanga ete bato IDPS basi ba comprendre ete même na makambo ngo balobi lisolo yango eza débuté eloko ekamwisi biso bandeko bato IDPS balobi nini ke ezala tricherie te bango bakokende kaka na baélection bandeko oui bokokende kaka na baélection mais eloko ekamwisi biso bino bato ya IDPS boyoka penza ke bozala na vérité boyeba ete makambo ne yaki vérité ke 3 millions de bulletins ezali na komba Joseph Kabila bino boloba ete bokolanda wana te bino bokokende kaka na baélection bino bolingi kozwa bato neti bana mike boyebi na bino ke makambo wana ezali na yango ya lokuta mais pona ko distraire pepe bozali yango kotiela yango mungu na pilipili pe koloba mais tala siko baza koloba nini ezala ba tricher te tokokende kaka na baélection pona nini parce que bayebi ete soki balobi batiela likambo yango accent na makasi balobi ete balandela bakende bavérifier bakoya kotombe ke makambo oyo bato ya Afrique du Sud balobaki ezali na yango lokuta bayebi pe ke ezali na yango lokuta eza ba montage babiloko na bango moko yango wana sikoyo ndenge ezali wana Pasteur Ngoyi Mulunda lokola saisir justice bango siko na justice nde bakokende ko pesa ba justification na bango na ba bulletin o babimisaki bagoloba bazwaki yango ndenge nini pe bako expliquer na bato oyo bayebisaki bango balobi ete boya kope moko ezali kuna ba congolais bazali koya ko remplir ba kombo ya bato wana nyonso tu bandeko bakokende ko se justifier devant la justice yango na tango tolobi ete tobeteli Pasteur Ngoyi Mulunda maboko makasi po ete alakisi penza ete autorité azalaka ndenge wana esika nyonso tu moto abebisi il faut kotia ye na esika na ye nde sikoyo boyebaka ete bandeko na mikolo ekoya bokoyoka sango ya kisimbi na bino oyo koko kisimbi na bino ya Afrique du Sud oyo Élysée na tata oyo bazali kobenga soi-disant Pasteur Pascal bakokende ko se justifier nayebisaki bino ete Interpol akolandela bango partout bokanisaki ete likambo yango ezalaki lokola liseki mais boyebaka sikoyo ete ndenge makambo ekomi na niveau yo tokotala esika ngwanda akokende kobikisa ye Bishop Élysée tokotala esika tata oyo na kombo ya Epaphrase oya mesana kotinda bango na ba telefone ko benga bosala bo tokotala esika Epaphrase akokende kobikisa bango bandeko ndenge pe zali wana nazali koyebisa bino déjà Epaphrase azali ko frôler danger sans le savoir soki bokebi te Epaphrase bakokanga ye akokota boloko po ete ye pe asi akoti na liste noire makambo nazali koyebisa bino liste kite bon noter yango na bagenda na bino po ete tango tolobaka bokanisaka lokola tozali kokosa odombo ndenge azali wana odombo basi bafietaki ye mais tozali kozela kaka suite ya ba scorpion noir na biso bayebisa biso ke situation ya makambo yango ezali ndenge nini nde tokozanga te tokoyebisa bino bandeko bakobanda kolokota bango moko makambo oyo nyonso tu bango baza kosala bakanisa te ke ata eloko moko ekorate bango eza na bato mosusu na Facebook bazali kokoma ete ata Pasteur Ngoyi Mulunda fundi bakosala bango eloko te omoni ndeko oye na poto awa ovandi olio apprendre olingi ko apprendre te yango nozoyeba conséquence ya makambo te ndeko oyebi ba bulletin de vote ezali lokola engagement oyo mboka ezwi pona ete baluka moto oyo akokamba mboka sikoyo yo moto lokolo ye na bapoto soki na mboka nini otangi na yo te apprendre te oza koloba ete ata Pasteur Ngoyi Mulunda afundi ekosala eloko te oyebi conséquence ya makambo oyo basali oyebi conséquence na yango tango mosusu oyebi te nakoyebisa yo boye bino bokanisi tango Union Européenne badebloke mwa monta na bango batie na makambo ya élection ya Congo bino bozali kozwa yango liseki oyebi te ke misu ya ba européen surtout siko ezali na Congo pona koyeba ndenge nini ba élection koleka bamona kaka mwa individu moko boye
ya mukuse kisimbi na mandefu ya pembe neti bakunza ya mwana lapin soki koko ya lapin abimeli bino kaka komi koloba ete tala na salaki boye na kendeki boye tala kutu ba tricherie tala na bimisi kutu na ni bulletin de vote bandeko yango na nazali koyebisa bino ete bato bazali kokanisa ete likambo ezali likambo ya muke bokomona kaka ndenge siko makambo ezali kokende na banzi ete makelele bino bakombata bozali kosala makelele na bino tokomi kokende na suka ndenge tolobaki kaka ete bozali bato moko ifo totia bino contre miri ya makwanza mpe konguruta bino liti na bino ekomi kokende na suka bomata bokita ndenge ezali wana oyo bazali koloba ete soki Joseph Kabila aleki bakomona le 6 ndeko problème eza te boya le 6 soki nazali koloba yango ntango nyonso soki bino bozali kokanisa ete Joseph Kabila na bakonzi oyo bazali na Congo baza bangoto bobo bazali kaka bato moko ntango mpe bongoya batali bino mpe kaka bosali bamakambo na bino boye mpe bozwi mboka problème eza te boya après le 6 mais boyebaka ete na banzi situation oyo Jean-Pierre Bemba amonaki ekozala moke mpo na bino na banzi ete oyo bino nde ekozala somo Papa Roger na pesio Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba Mama Rosalie tika na yo ko bebisa pema ya pamba po ndenge ezali wana déjà communauté internationale ezali déjà saisi pe ba image ya bato mibale boye bakaete ekomi déjà na niveau ya parlement européen oyo bato en Afrique du Sud ba monaki yango lokola likambo ya liseki Pasteur Ngoi Mulunda atindi déjà ba image wana na niveau ya Parlement européen pe bazali déjà saisi na likambo wana mais bato oyo mibale na Afrique du Sud baye bakaete ndenge bakoya kolokota bango bako comprendre te po ete bango bazwaki likambo yango neti liseki bamonaki neti ete tika tosala boye pe ete bato ya poto batindela biso mbongo mais na niveau bandeko tozali koapprendre bino po ete bozali kaka na radio moko ekoki kopesa bino bainformation ezali vrai oyo nyonso etikali kaka bainformation bazali kokosa bango bazali kokanisa ete wana nde ezali avenir ya Congo bandeko na minito ndenge tozali koloba boyebaka ete Union européenne eza déjà saisi na kati ya makambo oyo ya bato mibale basalaki na Afrique du Sud. Donc dossier na ndenge ezali na bandeko soki boyoki ete l'un de ces 4 matins mbila na Afrique du Sud bapesi autorisation akei kokanga bato wana pe atie bango na boloko en attendant basamba bokamwa yango te boloba te ko Joseph Kabila obo po ntango basali babetize Joseph Kabila te moto atindi bango moko nde bakende kosala yango po balakisa na mokili ete tala tokangi ba tricheur mais po toliyebisa bino ke bamakambo eza ya lokuta bandeko bomoni meme bato ya UDPS na Congo tango bamoni histoire wana bamoni tala histoire bato baza ko monter ba histoire moko tina te mais bato ya UDPS pona ko sala sembla biso to kolanda wana te to sala to kende kaka na ba élection photo ke na ba élection po ba yebi ete makambo wana eza na ngo ya lokuta yo kanisi bato lokola ya UDPS ba yeba ke ba makambo wana o bato balobi na Afrique du Sud eza vrai batika kaka ba bulletin de vote wana kiti na kananga kaka bongo mbe balingaki basala makelele na ndenge ya kosakana te ata Tshisekedi alingaki asala makelele tala bato oyo ya chaîne oyo mosusu oyo bakosi bato basali soki interview moko boye na bato moko balobi nini oyo bato wana baza koloba ndeni Tshisekedi akendeki na mbandaka bandeko Joseph Kabila akiti na mbandaka avec impact Tshisekedi amonani te alors Tshisekedi akitelaki na mbandaka wapi 3 points d'interrogation bandeko pona koyebisa bino ete bokeba na bainformation et puis baza kotuna bato wana ke Tshisekedi est-ce que solo penza balobi ke ndenge ezali wana bakangaki avion na ye makiti na avion na batango mpe bakoloba ete akiti penza na avion na ye tomoni yango ndeko botika kosakana na bakongolais yo moto ozali na poto ozali informé te na ke avion ya Tshisekedi déjà eza kuna na Afrique du Sud avion se kendeki vendredi ekitisi déjà matambi nango na kati aéroport eza kopema pepele oyebi yango te Tshisekedi na minute oyo miso eza ya kote la alors pona ni bozali kobomba ba information pona ni bozali koposa bato Tshisekedi na minute oyo miso ezali ya kote la bandeko nayebisa bino vérité moko towuti kozwa mais na kotanga kombo ya motango te mpona sécurité
ndeko moko ya IDPS aza pe kaka kuna na Belgique azali pe moto pe ayebani alekaka pe na ba bilili mwa mingi ndeko wana tosololaki na ye naloba kuti tosololaki te mais asololaki na Papa Botamba ntango basololi ndeko wana aza kotalisa pe Papa Botamba bamakambo na bango ntina nini Papa Botamba aye kotuna ye bandeko bofungola matoi malamu likambo tozoyebisa bino ezali très important, c'est capital. Papa Botamba aye kotuna ye motuna alobi na ye boye alobi me ndenge ezali wana bino bozali bato moko tozali ko comprendre te ndenge nini bokoki kotika président na bino boye bino bato bozali kosala makelele président na bino akangami na kindu ndenge ezali wana ekomi sikoyo ke akende kodefa bambongo meme epai ya ba nani epai ya gouverneur ya Shaba Moïse Katumbi pe azali kokende ndenge azali wana azali lisusu na avion te avion oyo akendeki azongi na Afrique du Sud bazwi yango babotoli yango donc ezongi na Afrique du Sud mpona nini mbongo oyo babandaki kofuta bazokoka lisusu te ou bien moment ya location ekoki yango na avion ezongi bandeko oyebi moto ya IDPS wana makambo nini alobi boye ndeko sino te bamakambo olobi oza na yo na raison mais toza kodéplore eloko moko po ete lelo bakongole bandeko bofungola matoi eloko moto wana alobi moto ya IDPS azali mpenza membre na kati ya IDPS aza mpe na grade ya monene alekaka pe asi aleka meme epai ya Mesewechi alekaka pe na baimage ebele na bainternet bomonaka ye me tokotanga nkombo na ye te bandeko alobi boye alobi makambo boza komona bato mingi lelo baza kosala makelelo boza komona ete ezala ta bakombatant makambo bazali koloba babiloko bazali koloba na bato mosusu baza koloba na sese oyo baza koloba na sese bayebi te alobi boye abi ndeko na koyebisa o boye alobi Papa Botamba nazali koyebisa ifo oyeba yango ete Tshisekedi ndenge asala batourne na ye wana yaka wana bakongole bapesa na bango ye mbongo ya malonga te alobi ezala meme bakombatant bapesa mbongo ya malonga te donc ndenge ezali wana ti bomonaki Tshisekedi apasaki na créneau aza koloba ete no numéro ya compte yango abike mbongo ya malonga bapesa na bango te makelelo basalaka kaka makelele ya pamba eloko ya malonga te mais ndenge ezali wana sikoyo bato kutu ya Afrique du Sud nde mutu babetaki mutu mpona koluka ndenge nini bakoki kutu koluwe mwa petit porteur wana donc jet wana po emema Tshisekedi ti na Congo alobi ete soki bato ya poto badiaspora congolaise na nani na ndenge ya bakombatant balobi soki solidarité alaki bapesaki mpenza bacotisation mbe lelo Tshisekedi akomi na situation te moto aza koloba yango nani moto ya IDPS alors bandeko tokamwe mingi toyi koloba donc koloba ete bamakelelo bato basalaka awa na ndenge babibisaki mopepe ete mbongo ya IDPS bayibi boyeboye donc koloba ete ezali nango kaka bakombatant nde mutu bazali koloba na o makambo donc koloba ete bapesaka na bango eloko te ndeko wana alobi te bolanda bamakambo wana te bakombatant ndenge bomonaka bango na makelele me mpo na likambo mbongo babimisa mbongo rien alobi soki bato bapesa bambongo ya mwa mingi ezali ta mosusu mwa bahomme d'affaires oyo baza na Canada na banime bakombatant bango moko bapesa eloko te yango na ndeko wana alobi boye alobi sikoyo nde bakombatant na bavandi awa baza kosala makelele baza kozela Tshisekedi akende kobongisela bango terrain mpo bango baya kaka baya komata likolo ya mesa babanda kolia ndeko wana alobi boye ye kuta azali kopréféré Tshisekedi ndenge ezali wana apesa bango azwa pe victoire wana te po ete bango bakende kosakampare bakende kowelela victoire wana te ekoma neti ya bango alobi mpo na ye amoni ete mwakutu Joseph Kabila makambo na koyebisa bino ndeko liseki te naza kokosa te naza koyebisa bino vrai tosololi yango na Papa Botamba ntango kutu Papa Botamba eloko ya liboso tokomi asololi na biso yebisi biso abitala makambo botala bamakambo oyebi ke elekeli na biso ndenge ezali wana bandeko ndeko wana alobi ke kutu nakomi komona ete Joseph Kabila yango aleka na ye kaka mpo tokomi komona ete tension ndenge ekomeli ya soki Tshisekedi azwi bokonzi yango bato nde tozomona bazosala makelele na poto bango nde mutu bakokende mpona babanda na sikoyo kooblige tolingi boye yango na ye alobi ete azali kopréféré kutu
pouvoir yango etikala nango na mabuka Joseph Kabila moto alobi yango nani moto ya IDPS bandeko yango na tolobi ete bomi konstate bato mosusu ndenge bozwa komona bango wana bozwa koyoka kaka ba déclaration moto ya IDPS bo mais motema nde motema bino bokanisi bato nyonso bolobaka ete bobenga na bandeko na bino na Congo pour websa bango ke ba voter nani Joseph ba voter Etienne Tshisekedi bandeko bino bokanisi mitema ya bato nyonso bobengami ba combattant bokanisi mitema na bango ezali bongo ndenge moko bato mosusu bazoya kaka mpona kaka kofaire basepelisa bino tozali ba combattant mais na kati ya mitema na bango boyebi ba makambo nini ezali yango tolobi ete Tshisekedi aza na affaire na vraiment bakuluna bandeko na kolingana soulever lisusu point moko ndeko moko akomeli biso alobi ete papa Roger na mama Rosaline toza kokamwa mingi pourquoi bino bobenga kaka Tshisekedi pona ni bobenga ka papa te ndeko merci mingi pona motuna na yo mais na koyebisa yo boye na kopesa yo exemple moko sala même expérience ezala ta mokolo mosusu soko okei na Congo sala expérience loba ete balukela yo nganda oyo esika bana ya bato bamelaka diamba bazalaka ndeko nazongeli lisusu nazongeli lisusu makambo nazali koyebisa yo sala expérience o nazali kotinda yo mokolo mosusu soki okeya ete na Congo okomi na Congo sala tu oluka balakisa yo esika nini bato bamelaka diamba bazalaka soki okei kuna senga kaka kiti vanda na pembeni okomona tango bango bayaka komela diamba bato bamelaka diamba tango baza komela diamba po bakende kosala batrouble bamakambo mabe tala bango tango bamelaka badiamba na bango bazalaka wana komona na bajeune na bana mike na batata mibimba alors tala na kati na bango soko komona bajeune oyo bazalaka wana babengaka batata mikolo bazalaka wana bapapa nazongeli lisusu soko komi na esika wana osengi kiti ovandi okokuta esika bato bamelaka diamba ba jeune bazali ba mikolo bazali pe bampaka pe tamsu batata mikolo pe lisusu bazali mais tango babanda komela diamba bango na bamasolo babetaka landa malamu tango babetaka bamasolo na bango okoki kovanda kimia oyoka soki okoyoka kombo ya ata jeune moko aza kobenga moto ya mokolo to papa moko aza no baza komela ne diamba papa po bato bamelaka diamba esika na bango ntango bakutanaka bakombo bapapa ezalaka te ntango mosusu bakoloba avie bal oyoka balangage na bango avie bal amoto ntango mosusu moto ndenge nini ko avie bal ndenge nini ko napesi exemple wana mpona nini ndeko tokobenga Tshisekedi papa ndenge nini soki ye moko alingi kose respecte te tala babiloko azali kosala azwi nanu age na ye ya oyo ndenge bozali koloba ete tobenge papa aye moko azwi kibo papa na ye abwaki yango na sani atie yango na makolo tala babiloko azali kosala na bakuluna tala bamakambo azali kotinda bato tala na Afrique du Sud bato bazali koloba bakombata baza kobeta bato kosala bamakambo ndenge na ndenge etant que papa ye est-ce que depuis qu'il est en Afrique du Sud a reproché bato wana pona koloba ete tala bamakambo zosala ezali malamu te banini bobongisa lit na bino asali yango alors tango ye moko aza kokota na bamakambo ya kikuluna ya bato ya bavoyo oyo ndenge nini tokobenga ye papa na bandi soki bolandi baémission na biso oyo tobandaka na ebandeli topesaka ya respect tobandaki kobenge papa soki bolandi baémission na biso tobandaki tozali kokonstate tozali koloba ya solo tobandaki koloba ete papa Tshisekedi mais depuis toyaki komona ete akoti na kati ya rythme ya bana ya kuluna akomi kosala bamakambo moko na ndenge ya bavoyu na bakombata yango na tolongolaki kititre wana oyo ya kipapa tolobi tobenga ye kaka na kombo mpo ete ye moko alingi kose respecte te okobenga moto papa ndenge nini soki ye moko aza korespecte bapapa ya baninga te aza koloba ete soki soldat aboyi bino bosala manifestation bolandi ye liboso ya mwasi na ye bobeti ye boterrorize devant bana na ye alors oyo moto abo tokobenga ye papa ndenge nini parce que alakisi mpenza azali kuluna bandeko oyo ata bato ndenge baza koloba ete Tshisekedi amonaki ke ndenge nini bapeuple bazali konyokama yango na tinde mpe
peuple nini aza konyokoma soki pasi ya peuple congolais bango te mutu bazali bapromoteur na yango. Alors pasi nini oyo Tshisekedi azoloba peuple azonyokoma yango na tili mpona nini na ntango ya Mobutu alobaka balangage ya boye te po ayebi te na ntango ya Mobutu ezalaka bajeune na bango bazalaka na kati ya cercle oyo ya konyokola peuple yango na omoni ete abande kokosa bato te ah non UDPS ezali parti ya violence te tokende na ndenge ya banini mais sikoyo tango ye azali kotinda bapeuple azali koloba ete bolanda soda bobeti liboso bana na ye boterrorize bango tango azali koloba bongo estce bato azali kotinda bato wana babeta barwandais to ezali kaka mpona babeta bana ya mboka botala bamakambo bino bokomomona ete Tshisekedi azali digne te ya kozala président ya Congo yango na nalobi ete azali digne te mpe ke ngai papa Roger nabenga ye nani papa donc ye ifo kobenga ye na kombo po ete olakisa ye makambo ye azali kosala niveau ye azali kolakisa ye ke non omérite kombo ya papa te parce que un papa akoki kose comporte neti yo te bino soki bozali kobanga mpona kolobela ye me ngai nalobi yango ata bofingi ata bolobi me ngai nalobi yango nakoki kopesa ye tita wana ya kipapa te aza komérite yango te jamais parce que lingi kose respecte te lokuta tala kala toyebaka teke Tshisekedi akosaka mais lelo tokomi komona basigne ezalaki malamu mpenza ke basituation ya boye koma mpo toyeba baTshisekedi oyo grand menteur lokuta tala ndenge abetaki tolo oye ndenge ezali wana kala te buza komona nazali kuya na avion na ngai oli aloba take avion baluwele ngai avion baltoluwe na koya na yango omoni ye alobi ke avion na ngai bandeko nayebi te soki ntango mosusu bakongolais mosusu ntango balobaka to baopposant congolais mosusu ntango balobaka makambo balobaka basetenaka compte te na baconséquence avion na ngai mais avion ezongi epa bakolo nango na minute ndenge naza koloba ete bandeko avion ezali na aéroport ya Afrique du Sud etandami mpenza pepele matambi nyonso tu mpenza na kati ya piste avion mpenza ezali kopema pepele depuis mokili ebanda ye ndenge azali wana patikali azokamwa bandeko Tshisekedi ndenge azala naza kokamwa bandeko bomoni ndenge chaîne moko ya bakongole balobi no Tshisekedi akitaki na mbandaka bandeni bato balandi ye mpenza nayebi te soki bato yango bakonfondaki Joseph Kabila na Tshisekedi bandeko Tshisekedi na minute eperdement Joseph Kabila aza na kati ya mbandaka impact ya kosakana te bandeko tala yango na tolobi ete batika koya koyela bino bahistoire ya lokuta baza kolalisa bino bapongi yango na tolobi ete biso nyonso tu le 28 toza kaka nsima ya numéro 3 bandeko numéro 3 nde numéro ya miracle yango nde biso tokovote yango nde biso tokoloba ete dayaka kutu bandeko nyonso oyo bazali kuna na Congo balobi ete papa Roger bomitungisa na bino te biso moko na kati ya kina toyebi ete le rais nde aza mokonzi ya terre tokovote ye mpe te bilembo emonani bandeko boza koyoka ta soni te boza koloba ete Tshisekedi nde akomemela biso solution ya wapi boza kolala pongi ye moko kutu asali bambula ebele na kati ya mboka na biso atika eloko ya malonga te atala mboka na ye na kabeyaka mbonga atika eloko te ebongo moto ya bonde bokende koespere kakoyela peuple congolais solution na bato mosusu mpe baza te na soni te baza koloba ete akomemela biso situation ya un pays de droit akomisa Congo un pays de droit boza te na soni te akokomisa Congo un pays de droit na babozobo ndenge bozali komona bakomba te bazali kosala makambo ya babozo baza kotinda bango nde yango na nde akomemela biso un pays de droit ye moko kutu un criminel sanguinaire na bato ya boma na Congo tango bomaki bato wana tango atekisa bamisusu nde moto ya boye akende kopesela Congo na biso aloba ete Congo kozala un pays de droit soki akomi wana Congo akomi un pays de malheur yo
ozomona mutazana ba makila ya ba famille ebele bakimba banania na bato ebele ba makila na bango azana ngona maboko Lumumba kutu héros national aza pe na makila na ye na ba papa na Pongolov azana makila na bango alors mutu ya bende bongolobeta ko memela biso pays de droit ye kutazali mutu moko ke ndenge zali wana soki gouvernement congolais basiliki penza bakoko traduire na justice pona ba crime oyo asala na Congo azako linga skoko bimaneti Monsanto ya wapi yangana bomoni lobitangu monsieur Richard Lumumba akomi ko linga ko bibisa ba vérité na ye ale monsieur Richard akomi ko kata ah non boy Joseph Kabila pete yoza journaliste soki omoni mutaza ko pesa likambo ezali ke mbebe ezali tika ba peuple ba yoka po ba ba vérité ezali teke ko kata banini nde monsieur Richard tomoni de place wana osala ki faux osala kifo soki baza koloba mabe ya Tshisekedi tika na moto lo bango na tina suka silsa soki pe okozala na besoin ko tuna ye pona Kabila problème était tika ya lo basoka silisi simoyo ko tuna pona ka bino bozolo bakaka Kabila mabe mais botala nanu bato bino bozo ko benga bango ba Moïse lelo bomoni malero batiki na mboka na biso o lelo bokomi ko posa neti o malere ya Congo ezali Joseph Kabila ya wapi kaka malheur ya Congo batango bango bino bozo benga ba Moïse bino bokanisi biso de histoire te to lobi yango malamu to préféré kutuko Joseph Kabila fana na bokonzi ke to kende ko zoba déchet oya ba konzi na bino bozali kolanda to zo bango to chepesa bango lisusu mboka po te biso to zo benga bango ba déchet po te tala ndenge bazalaki na mayo Congo te tala ndenge ba bombi Congo tala ndenge ba nyokoli ba pepe lelo bazako ka soni te bazako lo ba peke balingi ba ya pepe ba créer ba emploi nini bango bako créer ebele na Congo o makambo bango moko bazali kosala ba sanguinaire yango na to féliciter monsieur Richard Lumumba po ete toyebi ete ba vérité oyo lingaki oloba yango nde tomonaki ndenge basali ete ba bloqué yango na tolobi bo bandeko tosengi pe même na monsieur Richard Lumumba ba débat ya boyo soko ozali na ba idée na yo sala yango na ndenge audio loba yango otindeli biso tokolekisa yango avec intégralité ba peuple bakoyoka kokendeke na ba chaîne oyo teke oyo yebi ete bango bazali kosoutenir na bango Tshisekedi ekokoma na moment moko bakobanda kotia ba blocage il faut kopesa ba makambo epai na biso soki likambo ezali tondi alors bato mosusu balobaka ete ah non bato bazali kolobaka ba makambo tokumisi monsieur Richard Lumumba est-ce que monsieur Richard Lumumba azali moto ya Joseph Kabila azali moto ya PPRD azali kosoutenir PPRD non. Mais si on a une intervention à critiquer le président de la République, mais ton diminué pour Dani, ton diminué pour ton monnaie, argument na ye o ya pesi, makambo ya kitoko ezali na kati ya malamu ezali na kati. Yango ton dimi quand même. Biso to ko ndimate pondeke bolo ba ko bozanga parti mo to ko ndimate bino batu mo bimbalo kutaka ga bino. Tala ndenge bolingi ko kosa ba makambo pona ndeko o ya Espagne. O na Espagne mo to kufite bani. Nzokande ebembe moto kufi mutu mobimba kufi na Espagne bolingi botambola likolo ya ebembe ya bato oyo bakufeli moto mwana mobali azalaka soki na Russie aza koloba nini ke ano akendeki tina Espagne aluki amoni te oni bozo kolinga kokamufle mais boyebaka yango ete dero bozo koluka bokanisa teke bato ya PPRD oyo bavanda kimia bango bazali kaka bato moko bangoto bobo boyebaka ete soki bozali kosala erreur bofungola matoi bakadi ya mpemba na sengi na bino bofungola matoi boyoka soki babiloko bozali kosala erreur soki bosali erreur boyebaka ete bato ya PPRD na bato nyonso basoutenaka Kabila babandi kobima na molili babandi koloba ndenge ezali wana bokeba bokomona ete na poto awa ekoyinda okomona moto mosusu ko yo ko mo regete loko nini etindeki ngana kota na makambo baza koyebisa bino bokanisa teke bato baza lokola bazoba na banzi ete soki bino nde mutu boperdaki moto akufi na Espagne na nde bolingaki boloba tala kutu moto na bino soki nani député na bino soki akufeli na maladi nini amikufeli na ye moko soki pe kaka bino bato ya UDPS bokomi kosala baje meme kokende pe kokotela otinda bato mpona bakende kokotela badepute mosusu ya opposition mpo bamenase bango mpo bolukaka raison baje wana tuto oyebi ezali ya bino soki ezalaki moto na bino nde mutu bato PPRD nde babomaki ebo boyebi ndenge elingaki ezala mais tolakisi bino ke tozali mayele mingi koleka bino bomoni
boye bakaite batu ya Espagne balobi ete pota o bango bazui botumola yango suste po balobi ete bakozala même prince soki bolingi mpe guerre yango ekende mulai ekokende mulai sans fin bozalaka kaka munoko kolobaloba me ntango bozwaka baproblème ntango makambo ekomaka na justice nde wana bomoni ete fasi ya bacombatant ebimaka bozali banyama bazoba bangumbulu tete wana mpenza nafingi bino parce que namoni ete trop c'est trop bokomi kolekisa bino bozali bato moko teke ona te lokola bango bazofinga biso tolekisa bango te moko soki bozoba ezali bolekisa bango peke basali bozoba kogangela mpe bango bato mosusu bayeki na bapoto awa baye koluka vi barate vi tellement barate vi bakomi komikomisa bakombate na bamakambo ya bango moko privé soki oyeki na poto awa orate vi est-ce que Joseph Kabila moto ayebisaki ye na poto gouvernement ya Congo nde moto ayebisaki ye na poto soki orate vi ye ndeko toyebisaki bino ebele bakokoma bampaka awa po ete mitema mabe na bino eleki boza mitema mabe yango na bokomikomela bapaka dayaka kutu soki otali bafoto bamisusu bandeko otali bilongi omoni kaka bampaka bakomi kokoma bampaka bakomi konuna avant ngai nazali koloba ngo soki nalobi yango boye lelo namoni ete trop c'est trop po bato oyo balingi nde kolekisa me bayebaka ete bazali déjà contre mur me ntango tokobanda konguruta bango nde bokomona nde esika mpenza bakomona ete moto ya makambo esika ekobanda bato mobimba baye na poto awa balingi koapprendre te okomona motu mosusu azoloba mpe nasala 20 ans na panama azokoloba mpe naza mwana panama mwana mikili solole na ye meme na français okomona mpenza obandi komituna me motu asali 20 ans na france français yango ya mabe boye ndenge nini ezali mawa mingi yo ozomona motu lokola odombo azwi mpe amipesi mpe titre ke colonel me bande soka odombo wana azalaka soki amoni kaka bamakambo debe ekomi kokende na makambo ya français munoko ekomi ondire babambi yango marteau azokoka koloba te wana omoni munoko ekomi kilo mbanga nyonso to ondire batia yango nini okumba me soki ekomi kaka balobi kaka lingala yoka ndenge aza kofungola munoko Joseph Kabila me soki ekomi ete balobi kaka ke bo deba oyo kozala na lopoto wana okomi neti ondire babeti marteau 5 kilo na mbanga azokoka koloba te wana avandi kaka bo abimisi mbuma misu bandeko babolingo nazali koyebisa na bino ete boyebaka yango bolinga te Joseph Kabila bino moko bozali komona mokili ezali komona ndenge nini azali kokartone na kati ya Congo Joseph Kabila kolinga balinga te akoleka balinga te me ndenge ezali wana tozali kotala bino ndenge bolobi ke les 6 bokomona boza kopesa ba promesse au plan B likambo te boya na plan B na bino eloko mpe biso tozali kozela tomona ndenge bokokutana nango nalobaka na bino botuna Jean-Pierre Bemba ye moto azalaki na belema na kati ya terrain me mokolo yindelaki ye bandeko tala kaka Jean-Pierre Bemba pakati tala siko motu ya munene ndenge wana aza kopakata mbango na banzi ete Jean-Pierre Bemba tikala na souvenir ko aloba ete nalingaki nasakana na peti oyo me naye komona ete peti oyo aza moto akosakana ete Joseph Kabila lakisi bango ke azali elombe mobali bandeko na baelema wana nyonso tu ya Jean-Pierre Bemba esika bapakatela mbangu esika bamisusu bakimela nzela ya Brazzaville esika botunaka bango soki moto epeli ezalaka ndenge nini me boyeba ete babozoba na bino bozali kosala radio zumeli mile kobanda kotia bino contre mur bato mobimba baye na poto kombo kaka toza na poto me vanda na bato solola na bango tina te baza kokisa bakongolais soni lelo bakongolais valeur eza te likolo ya mwa bato moko boye baindividu moko boye na kati ya poto baza kosala mpe makambo ya malonga te mawa mingi okomona mutu mosusu bandeko epuis bato yango mpe soko oza kotala eloko eza kobangisa bango mpo mingi ntango bayaki na poto awa ntango babwaki bangunda bakitisaka bambula neti bana mike lelo oyo siko bato bayebelaka bango ke baza bagene bana mike bakomi kobanga po ete bilonge kibopake ekomi kobima bandeko eza na bato beleko ntango babwakaki bana mike oyoka nga naza na nga gene mwana moke bato bayebelaka ye kaka gene mwana moke me siko lokola kataka mbula yango mpenza na ndenge mabe bakataka yango kobanda na mututi na luketu akitisi 10 ans mobimba bato bayebi kaka azalaka mwana moke me siko elongi ekomi kofunda bato bakomi komituna me ndenge nini moto oyo sheli ya wendo
sheli ya wonda lobaka ita zamona muke ndenge nini elongi yango sikoyo bandi kobima ya kimpaka boye bandeko tokomona makambo ya ebele baza kobanga bawumela na poto na makambo ebele bakitisaka bambula sikoyo elongi ya kibompaka ekomi kobima bamakambo ebele bandeko bazali kobanga me ndenge ezali wana boyebaka yango ete verite ya makambo nyonso tu ekoyebana yango na tolobi ete bandeko bamakambo nyonso tu ya Afrique du Sud ezalaki na yango bascénario monté yango na bomoni ete meme UDPS ekomi kaka ono ata batriche likambo te bon tokende kaka na baélection biso tokende na baélection yokanisi bato ya UDPS na baroger lumbala oyo na bamubake bayeba peut-être 3 millions ya bafiche ya nani ya bakarte ya élection ese koti na Congo na kombo ya Joseph Kabila yokanisi batombola bongongo baloba te bayebi na bango ezali makambo ya lokuta bandeko ndenge ezali wana ko bajeune na bino nyonso bokobanda kosala mpo bolinga ete bolukela Joseph Kabila problème ekobanda kosimba te mpe biso tokobanda kodévoile bino bozali wana bozali déjà contre mur bolinga te mama ozali napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyuti koloba ba scénario nyonso to bato basalaki na Afrique du Sud bandeko ekokute bango cher yango ete tango pasengo emulunda a passé au créneau akamati ba dossier wana nyonso to apesi yango na niveau ya justice père a alerté Union européenne nde yango wana bomoni ete meme bakombata mosusu bakomi agité bakomi koloba na ba Facebook mais wana ata bogangi ata bolobi boyebaka ete mibeko ezali mibeko paster Ngoyi Mulunda azali moto ya mibeko azali moto azali juste ye akolandela kaka bamakambo ndenge ya mibeko boyebi teke makambo bozali kosalir personnalité na ye pour rien mpona nini kokende kokosa likambo ete 3 millions ya bakarte ya nini de vote bazwi yango deja barempli yango na kombo ya Joseph Kabila epuis ndenge ezali wana bandeko bato oyo basimbi moto 5 bamiyeba bango bakanisaki ete basali kopo wana mpona ndenge ezali kaka babitide na bango soki basali yango apres batindeli bango mbongo na Afrique du Sud mais ndenge ezali wana bandeko boyebaka yango ete bakomi na suka mbala oyo bandeko en tout cas Interpol akoluka bango nyonso tu oyo bazali kosala babozoba mais bayebaka ete bajeune na bango babandaki kosala liseki na bango elingaki mata nzete ya baoba me bakomi ata na katikati te ata na ebandeli pamba bakoki komata te po ete monene ya nzete ya baoba eza kopermettre bango te ke bakoka kosala avance mpona komata yango na tozali koloba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana Tshisekedi ndenge azali wana balobi ete oyo azalaki na mbandaka me na mbandaka sikoyo Joseph Kabila nde moto aza na mbandaka Tshisekedi azali wapi alekelaki wapi bandeko ndenge ezali wana bokobanda koyeba sikoyo bainformation ya bato mosusu bazali kopesa ya solo na ya lokuta bandeko bokobanda koyeba bainformation ya solo na ya lokuta déjà bakongole babandi comprendre bakomi koyeba déjà basite internet yango malamu bayebi banani bazali koloba vérité na banani bazali kokosa bandeko babolingo ndenge ezali na boyebaka ete na mpona bato oyo batunaki biso mpona makambo etali odombo bandeko nano tozwi suite ya bascorpion noir te bakomeli biso nano te mais boyebaka ete odombo sango tozalaki na yango kaka bafietaki ye bakangaki ye na minute oyo akoki kozala na ye na garde à vue mais lokola bato bazali kaka bato ya lokuta kokosa kosala neti konieba makambo tala neti ya Rex Kazadi mokolo toyebisaka bino ya Rex Kazadi bomonaka ndenge baniyaka yango eza makambo ya lokuta banini lelo oyo Rex Kazadi ye wana na boloko bandeko bakomisa ye deja mwasi Marie Paulina bandeko balobi mpona kolamba somo balobi mpe mobali oyo azwa ye kuna na prison zuwa ya ndenge ya kosakana te bandeko balobi ete bongo soko omoni ye ndenge ase akomi bandeko avimbi ye nyonso tu na nsima okondima te mpo ake kokutana na makambo yango na sikoyo tozali koloba bomoni ntango basalaka monoko bato balobaka ete bango nde bazali kasi bakende Tshisekedi aza kotinda kaka bato bakende kobuka prison kuna na Congo ebongo mpona nini akoyebisa mpe bakombato bazali ate bokende lokola bino bato makasi bokende kobuka prison bobimisa Rex Kazadi mpona nini alobi yango te aloba yango kasi te
alobaka si ete ngai natindi bino bokende na prison kuna na France bobimisa Rex Kazad mpona nini nalobi yango te yango na tolobi ete bato mingi bazali kosakana lokola neti Joseph Kabila apesi démocratie wana mwa liberté wana bato balingi baprofite na yango bato balingi bamona neti Joseph Kabila azali zoba mais Tshisekedi ayebaka ete bablague to babétise oyo azali kosala ayebaka ete eza na limite mokolo mpo azala respecte na mwana moke il faut mokolo ye moko ayebaka kose respecte mpo ete makambo Tshisekedi aza kosala soki abandi kolekisa limite akebaka ete Joseph Kabila mpe akoki komanke ye respect alors yango wana lokola azali kolinga ete bapesa ye respect ayeba abanda nani komi respecte ye moko abimana na molongo ya batata ya kuluna wana nde Tshisekedi mpe akorespecte mais soki azali kaka na kati ya bozoba na kati ya bamasolo ya bakitata ya bobolole en tout cas wana mpenza yebaka ete un jour Tshisekedi akomona ete Joseph Kabila akomanke respect mais ndenge balobaka ete lokola biso bana ya PPRD tozali kaka bato oyo tozali kolanda molongo ya bato oyo bazali bayebi ndenge nini bakoki korespecte moto mpe bato bazali bien éduqué yango na bomoni ete ti sikoyo tozali kotala kaka baaventure oyo Tshisekedi azali kosala omoni asalaki baaventure asalaki baaventure omoni sikoyo na kindu akei komona makambo na ye avion ezongi na mavula bandeko na minito ndenge tozoloba boye avion mpenza ko na kati ya aéroport ya Johannesburg evanda mpenza pepele bandeko depuis mokili ebanda avion eza kopema kuna ye sikoyo ateli misu tala sikoyo ekomi ete bazwaka ye en charge tata monene boye bato basala bapolitiki bambula ebele na kati ya Congo mais parti na ye UDPS eza ta na mbongo ya réserve te oyo ke bakoki kozala ta na mbongo moko boye po ete soki lelo omoni po toyebisa bino ete baparti wana nyonso bazali na bango kaka baescro tala kaka aza nde maniolo ebongo soki azwi Congo bino bakanisi ete akobandana na intérêt ya peuple botala kaka ndenge aza maniolo ebongo soki azwi Congo yango bino bokanisi akobandana na makambo ya bapeuple to akobandana na makambo ya baintérêt nanu bayiba nanu bango moko mais bayebaka ete Congo wana pe Tshisekedi jamais akozwa bokonzi wana po ndenge ezali wana Tshisekedi ndenge azali wana ayebaka yango amata akita tanke azali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko héros national akomona nzela te bokonzi ekotikala epai ya Joseph Kabila Kabange balinga te po ete wana deja ezali bilembo oyo Nzambe alakisaki bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci